paix à son âme, paix à son âme. Papa Wemba, autokutanaki na etango zaki Jules ava kuma Papa Wemba. Fondatrice à Viva la Musica, ezala kinga. Confondatrice te maintenant obi fondatrice. Pour ce que baza belé parce que nga na yebi nzambe naza su na tante ya okende kolobaka kuna po ça sert à rien. Ezala loko kotuna bazakari otuni Kofi le reste Antoine Kofi bazo yemba nazana ou bien 90% na kati ya kosala ke akoma koyemba po millions ezala milliers moko ya reconnaissance te na lingana nga pe ba reconnaître te problème na nga ezali ke bango ndenge toza kolanda na mokili tolanda na bonzambe po ekozala susi na nga ke bana na nga po bana na nga à part makambo basalaka na musuni baza bana na nga mais na makambo basalaka o nga pe nasalaka na tika nde eloko nalingaka te ata kufa Papa Wemba fa ete ya bamusicien oyo. Comment? Ete ya bango ke tout est vanité. Moto alata lokola ya azalaki te, moto azalaki na succès lokola ya azalaki te po baza kofungo ya koyemba lokola ya azalaki te. Lelo Shaggy Sharoufa oyebi, je crois que oyebi circuit wana très bien. Est-ce que nan ozwa initiative te lobité na ça l'effort au moins ata Weranson nyama makanda bongo la pe motema to Kofi Olomide abongo la pe motema na kene pe ko memele pe bible nenga ba memela kanga bona Kofi bible neza na ndako na tambala na ngo eza na ndako na somba déjà na zwande occasion te motasala occasion to kutana zaki Willy Musheni mais ezaki soki na bengi ote Kofi abina utaki soki wapi lo bana mère to kutana soki bo na ebi soki zaki solo soki ne ponga mo na anto solo ne na téléphone te Bible neza le pasteur il faut na kende kaka pa Kofi so okay bongo puis kaka pete il faut d'abord kende o convaincre mutu ayeba po ya yebinga o convaincre ye po soki bongo ta komona kaka ke mera na lo bakaloba kuto ata makaba visa na ngane nga premier visa na yake poto nga mutu na zwa mais bango azo bakena kende pa Kofi nga moko na kendo sa nini kula na kota pona bimasu te ou bien na kota po ba caméra filmer na moni kaka Bible yango ya Kofi yango esenye fuki bonga habite na komemele ya kitoko. Ah on a kasai ba komai komba Kofi na moni Jésus. Te ba ko makomba Kofi na Bible te ba komande komba Jésus. Pasteur na nga ponga na pasteur na bango. Bango na babanda ko servir na église oyo. Wa ba Kofi Jibe Wera Rediamisi wa ba diagonese pe na kati bozi anga ba diagonese mama chala na mbili ya be. OK. Ah nde bakoyokana ngaka nde pasteur na bango ata bolobi to kitito mati na kesi ndesko wana na kesi to pesa Josa nyoka longo po ya zaka série po so pesi Kofi esili to koyoka ngisene bakangika me nazola na balabala na yoki vwa moko benga na lola Elizabeth 3 fois ezo beta beza lokola kake 3 fois ezo benga na ndimi voine lobi na nga fini l'année des chiens année ya kindumba ya prostitution tina ba vitrine ti wapi fini l'année des chats année ya bakisi ya ba magie fini l'année des souris année ya escroquerie ndenge note ko sabina ba makele babani abi fini donc pour les dans une église to continuer qui encore to continuer sous to continuer ça Papa Mbati ba 2003 nde na ekolo banayenga bi en tout cas na tangi na Bible na moni mwasi moko mobali moko fini à partir lelo na boui ngana kosala nzambe na ebite pourquoi nzambe abingi ngana kosalela donc za na pete pesa akite me banana yamba Yesu na komi na kimia pe nazalaki deuxième femme. OK, Bible lobi toza mitu toza mikila te. Mwasi na mwasi abotami abimaki na mupanzi ya mobali moko. Plusieurs projets de développement sont à l'actif du député national élu de la ville de Bukavu, Didier Okito Lutundula, pour cette année 2020.
Proche de ses électeurs, le vice-ministre de l'économie nationale a porté sa contribution dans plusieurs domaines de la vie. Dans le domaine de la santé, alors que le monde fait face à la pandémie à Covid-19, Didier Okito, à travers la Fondation Dole, a procédé à la distribution de 15 000 cache-nez aux habitants de la ville de Bukavu pour leur permettre de se protéger contre le coronavirus. La maison Stelman vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelmag vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Hostelmac. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci beaucoup parce que nous savons que vous êtes nombreux. Il y a Rolanda Bisso, Nabilili, grâce à Congo Mokili Télévision. Lelo, ce qui botali atmosphère, le toke musika. Nous avons fait au moins 80 km pour nous coloquer information. Bah source sûre na o etali histoire où ils a toujours lié yambo kanabiso pe ba congolais en général. Elle, vous la connaissez. Aujourd'hui, elle est devenue pasteur. On l'appelle Shagi Sharoufa. Alors yene asimaki donc yemo asimbi loboko pour la que cuisine kufate. Donc boko izakaka. Shagi Sharoufa, le pasteur Shagi Sharoufa, et qui je dis bonjour pasteur. Bonjour, shalom. Merveilleux. Pareillement. Merci Nandenge Ondimi Koyamba Biso. Et pas Inayo Lelo. Tozo Kende, moi, Malembe, na o Itali émission na Biso. Lelo comme pasteur, pasteur Shagi Sharoufa. Comment d'abord au Koutane Nanzambi? Merci mpona mutuna na yo. Nzambe akelaki biso bato po toyeba ye, mais na mabunga kaka ya mokili nde toyebaki ye te. Donc nazalaki nanga bandaka la plan ya Nzambe. Nakutana na Nzambe na Belgique na 2001. Nga nazalaki musulmane. Libota mobimba ti lelo baleki nanga musobatike ba musulman. Alors nazalaki na kati ya boîte de nuit nanga baye koyebisa nga ke ba petite sœur moko basaki accident. Tango nazokende kolanda place accident esalamaki ezalaki mwa mosika napesi mutuka nanga leki nanga Eugène Musengi mutu amemaki namoni ati nzembo ya frère Matou Samuel na mituni pona nini boy. Première fois na yoka banzembo wana pona zaki vraiment musika na banzembo wana peut-être na matanga okoyoka quelques nzembo ya Nzambe. Ezaki pe ko intéresser ngate pona zaki na ngai musulman. Tango tokei ba obeta ka nzembo wana ti epa tokomaki na Ternite. Tolongwana tokei na tournée epa morgue ezalaki. Na lelaki makasi koyoka nzembo wana na sango ya liwa na yoka kia ba petite sœur na lelaki makasi kozonga toye na place Madou na Bruxelles na 10e étage pa leki nanga mususu mwasi moke poye nde leki ne mutakufaki Louise azaki parmi ba victime wana tomati na 10e étage pa na ye ba évangéliste mi bale ba koti ti lelo na ye ba kombo na bango te ba koti ba bitoye bo vanda nyepo to ekote abino sango malamu na matanga etu na place wana bakana mutu nyonso ayebi déjà Nzambe so okena matanga kolanda distraction te ato kuti nani yo prêcher bonne parole oyebi te eko pécher nani. Alors voix moko ezoba nanga bima na okende eza makambo na ote voix musebi vanda kangande matoi lokola kuna na Belgique pona se présenter kite batiaki nga la première dame de la Belgique ba grade kilikili ndenge bato aza ko respecter nga na zaya ko mona ke na vanda koyoka kutu te biloko ndenge wana
mais voix moko bivanda batei touché nga lisusu après balobi banani bakoyamba Yesu bokanga misu biso tokangi misu bokitisa mitu tokitisi botombola musapi wa koyamba Yesu atombola musapi bo répéter après biso na yebite loko ne tombola musapi nanga ko répéter ngo nazo répéter na motema po bango babaki bo répéter na motema bo ganga te bayambisi biso Yesu pona nga na yebike na mona yango pamba ngabi wana bato binzambi za ka bongo après wana ba frère wana bakendeki na bango babanda osambela kana Nouvelle Jérusalem ya pauvre papa Mutebeli eleki mwa mikolo ndeko na biso mususu azaki na prison nzambe abimeli abibima ngana zo bimisa po kende koteya mwana nanga mosai nanga balakisi nga yekuta kama na koteya na pasteur tena za évangéliste te comme na frère Andy Madiata paix à son âme abinga na zata mosala nzambe tena koteya ndenge nini abimine na prison aluki penga te ayepe référence te tango ngo référence ezalaki po ezaki na 2001 makambo wana zo ba kokuta na ba évangéliste wana ye akia kuta na ba pasteur Jimon o naza kopesa mbote tango toza na tango nazolo bana pesa ba papa nanga molimo mbote moko komo na Jean Bosco Kanku oya bali mama Sandra Mbuyi mosusu kombo na Jean Claude Mbuyi oya bali mama Lydia Seya mama Lydia Seya wana nde ba papa nanga molimo bayaki très jeune bana miki alors ye akikuta na bango ndenge nzambe asaka makambo na ye akutani si frère Andy na bango bautaki Suisse moto ya ndenge wana na Belgique tango baye babina ba frère Andy aye koyebisa ngai abandi évangéliser abingai babisa ngai na prison pona yo ngai bina nani abi nzambe nga oh yo mona nzambe abi na ndoto nzambe abina ngai nazo bimisa pona mwa sana abongo na motema ngai bi yo ebite na za mizima na bina yebi mais ba pasteur mo ba oti Suisse ba ye kuna de na komema yo kaka ba wana siko ba problème bandi na référence mo ba problème avant tokuta na frère Andy nazongi sima muke tokutani na mwana mwasi moko mama na biso sœur Lili aza osala ke pa na ngai na galerie d'Ixelles après sœur Lili ko sa na galerie d'Ixelles sœur Lili akomi ko sambela na Chris Bolingo nzambe alotisi ye abi na yo lelo somba Bible kendo pesa mwana na ngai Elizabeth ye ayebinga na kombo Elizabeth te babika Sharufa po koma na ngai akobotama Elizabeth kende ko pesa ye Bible abi na ndoto alobi na ko pesa ye ndenge nini alamuki alimboli batondoto anga binga na okena nga koluka yete na kopesa ye ndenge nini Bible na kosoma ngo pete leki une semaine nzamba bina isoko salite na kufrape yo sala ndenge na lobi na yo ye abangi akia sombi Bible alukinga tango azoluka nga kutu na bi azolukela nga ni na sana ekutu likelemba te eloko moko te po nazaka spécialiste akosala makelemba na bato soki na sana tika bato nga na lingaka liboso bole na bomi yango bokomi siko koya koluka mbongo na bino bozwa yango te ekomi kozongisa muke esprit kaka ya kanai en plus de ça bambongo wana ya bino bozwa kosala yango makelemba bozwa kopesa nga ezokende kovanda yango na chambre noire kuna pa ya bambongo na nga donc mbongo eso kozwa eza transféré epa na nga omonaka problème nazoi problème bongo ekoyokende spirituellement eza transféré bato basala makelemba na kama bango likemba no eza dîme likemba no ezali action de grâce likemba no eza offrande mpo nzambe apambola yo to compte ya banque maintenant bato osalaka na nani alukiluki nga na biyaka okutana nga na référence tokuta ye na ye ntango namonika nga se Lili napesa oyo eloko akomela bi te nayeli yango te de toute façon namelaka nga so masanga te nga bina pesa ta baji abi te nabindi na côté ya bureau na nga ezalaki donc ezalaki na komai privé mpo na cave nde nazala koyambela bato tokoti wana abi te na ye kotikela Bible nga abi Bible abi
Nga elekeli nga bi pona ni. Habité nzambe alotisaki nga oza mosali na ye ça fait 2 fois. Nga bi nga abi oza mosali na ye. Yango abi na peso Bible, soki na Bible ozi Bible te. Soki na peso Bible te akofrape nga. Bible yango eza pe na ndako aboka yango photo seto siris. Natambolaka nango. Nga bi OK pesa ngai. Na pesa mbongo abite na besoin mbongo te na kotika Bible na ope ko pesa message ya Nzambe. Nga bi malamu na motema na bi bota bato saki bazangi binzambe bazo lingaka ba kongola bato nga na musulman na eloko nini ba yebinga tina mosquée na Bruxelles chaque vendredi na pesa ka biloko ebeli comme sadaka eloko nini Nzambe nini wana nga bilokuta o moi sazoluka kaka quelque chose tango akei ekomenga makolo kiloko na Bible place na zalaki na calculer na référence na porte kisi place na vanda kisi na oti pe ko sala kotumba kisi ya poko ya kobenga bato nazomona ka Bible ko bebisa makambo nyonso bien aimé yo obanga Nzambe te mais o confessa Jésus yeba ke ba paye babanga Nzambe koleka yo ozoka Bible no bwaka no partout otamba na Bible na yo na banganda na koshina na kindumba donc Bible nezanga nango valeur mais bato ba yebi Nzambe te babanga ka Bible nga na banga ka Bible pour ezaki deuxième fois Bible ya liboso bakabela ngai na ti parenthèse ezaki na prison na Suisse tango nazali koteka drogue bakangi nga batuna nga religion na yo na bina za musulman babi tokobenga imam namona imam aye kotika nga Coran bata prison bazwi Nouveau Testament oya Gédéon na batinga likolo ya Coran baye kopesa nga nazongise bango nga bitenga za nga musulman abite okozwango na zwangu na bandi kotanga kaka bapsaume na za kolinga otanga bapsaume bon naza ko sepela na psaume 109 po ezaka ko maudire ka bato pourquoi parce que tango na na prison bato otonga tonganga esili na esai bonga ko maudire bango na psaume wana bon Bible deuxième Bible penza lui c'est go complet ba pesinga wana kutule na bima prison na tika ngo ka kuna ba pesinga Bible na komo bana kotia Bible wapi ko sisa nguya nyonso ezali na kati ya référence pour référence ezali na moto na zi Bible na kotia na boîte à lettres na libanda na continuer vina ngande après accident na esalemi toye okende kuna tozongi na eko yamba Yesu frère Andy ayepe komemanga pa ba pasteur Jimo ba pasteur babengisi nga na bina okende te soki kaka nga nazali disponible ba pasteur baza occupé so bango bazali disponible nga naza occupé kaka ndenga wana bango kutu te frère Andy omona ka te lelo nazo voyager ebendi mwa mikolo ba semaine jour babaki to okende kuna ngai ba pasteur faut ba sentir lelo ke bazo yamba la reine religieux akitendi na telisa suki po suki wana na telisa ka ezali pona corriger bercy aware nga mutu na musicien te kokota makambo ya jibe na aware alors na eko lata sikonga bina ko na lata pantalon ya jean pasuka na kangi chemise na kepa ba pasteur na koma kuna pasteur Jean Bosco wana pasteur Jacques Alembaki na ya ki pasteur wana azali aw papa nanga molimo moko musupe boko interview ye boko sala interview alors hier alembi ko zelanga ki o mususu atikali aza na Belgique ba siko frère Andy abitozo yana mama Sagi abi OK lokwa bango babotama na bango kana bonzambe bakola na bonzambe bayoki mama azoya bamona ka mutu moko azoya kuna yankedes sapato talo tia patalo ekatana tia suki rouge passer Jean Bosco abangi abi na motema bon atuni kuto Andy na frère Andy na makasa bi wapi mère kasi bozoya naye yoka mère yo ya telemi mère yo ya telemi yabi bovana kasi to bondeli abandi ko prophétiser nga po za makasi na prophétie tant kaka abandi ko prophétiser nga na sepeli po ba série yango ezalaki ba série oyo wera na jibe bazo bunda makasi lokola nga nazali ko soutenir kaka jibe
bato nyonso ya maison mère bakotaka sukuna te we azalaki na populaire na bato ya bato nyonso mais kuna jibe azalaki kaka bana ya sikoyo totikeka bana ya référence esa kwa kokweya bato nyonso wana bakomi okende kai pa petite sœur na ngai pa malumbu mboka ye wana bandi koprophétise abandi babi sikoyo oza na bese eza boye abandi oloba na sepeli nga bi en tout cas so église yango eza boye na sepeli koyaka awa bayebisa nga makambo na ngai abi na nga mama to invité oyo dimanche na église nga abi na ye dimanche na église moyen na eza te mpo nazokende Bercy wana Bercy wana ezalaki Bercy ya papa Wemba entre le 2001 mpo tokota na 2002 bahéros mpe ezokota nga abi na oya te nazokende Bercy ozokende Bercy paster akamwe nazopesa nzambe rendez-vous ke nazokende nano Bercy nakoya kozonga après mikolo yango wana mpe référence ezwaki problème bapolisi bakangaki yango nake na Bercy koteka masanga kuna bapesaki ngai stand mpo nayebisaki ye ke référence ekangami tokendeki na fe Chocho Bokito mwana nga mosusu aza mpe awa tozongi ekomi le 10 janvier 2002 nake matanga ya ndeko mosusu akufaki frère Zacle moko moto mosusu aye koteya si le 10 mai les offrandes namoni kaka etouche nga erapele nga ke faya nakende église bamona bengi frère andi oza wapi abi nazali nga bi en tout cas lelo ifo tokende église ya bamapasa abi ondimi kokende nga bi toye kokende église pa bamapasa tozozonga kaka nsima mwa moke mpo eza yango mabe te mpo toscomprendre ntango bakangaki référence avant nakende na Bercy nga nalobi lokola bakangi référence nakende obeta nano zeke te na kokota kisi te na kosala eloko moko te lokola batikeli nga bible nakende kofungula bible nakei pa na ngai na mati na ndako mbangu nakei na fuzwi kaka bible nafungoli bo psaume 37 verset 4 à 5 recommande ton sort à l'Éternel mets à lui ta confiance il agira recommande ton sort donc nakende obeta zeke te donc mutu okasa bazogangela nga na bible wana oyo na sabotaki heureusement bible wana na bwakaka yango te soki ozala na molimo ya nzambe kati na yo nzambe akooriente yo na bwaka na nga bible wana te bible esungi ngai epesi nga message ok tokontinue lisusu nakangi bible na ti nafungola so bible so epesi message mpo banda nazongaka na bible na ndako nazalaki soki kozwa courage ya kosala kisi te mpo nazalaki avant nabima ifo natia mwa makala na kamwa eloko moko neti oyo bakatolike bazalaka nango boye na perisi natia mwa biloko bikilakila ntemi likolo mati nakopope baparfum ebele mpo na kobomba solo wana toujours babiloko moko kisi na se ya lolemo wapi partout biloko ezozanga sense oyo eza nango kaka lokuta alors ntango nafungoli bible elobeli ngai naye okende mpe Bercy naye kozonga bakangi mpe référence naye kose rappele ke ifo nakende ndako ya nzambe avant nakende ndako ya nzambe mpe bamapasa nakei kolanda ye ser lili wana ngai nakende nano epai asambelaka ye moto apesanga bible naza koya kaka mpo nakota na église Christ bolingo bato naye bazala kotala ngai okasa satana ye moko na mokila moto akokota na kati ya église baza kominyola monoko na bato bamelaka na référence bakominyola monoko nga mpe wana courage kaka lokola baindien nakokende kaka liboso ngai bi ata baminyoli monoko ngai nakoti lelo église nakuti baza koteya sur Zacharie na Elisabeth nakei na Luc 1 nga wana nakei kaka nakoti navandi liboso kovanda kaka moke bo nayoka nani moto atelemisi jipe ya rouge liboso ya garage ya moto aya kolongola yango yoka nga na motema ngai bien nzambe merci osauve nga
natiki église nzoka nde satan muta obimisanga natiki église ngabi osauve nga ndenge bato ba otala nga na yebaki ndenge na kozonga nsima te na bimi ngabi ngai wana bazoba na micro na bango ya ba catholique wa na bimi mbangu na kekaka na kosi contact na mutuka na nga na kenga bisu komona nga lisusu te bien aimé yo mondimi ozokota église ata okuti moto babiyende kadi ya mpemba penza epai na ezaka soki ndenge nini ata okuti chef ya bafamason omoni azoya na église tika kota yamba ye eyambeli na yo kovandisa moto na église eyambeli no mpe kokimisa moto na église église eza ndako ya nzambe eza kwa poubelle eloko nyonso ya mabe na malamu ekotaka eza kwa parking amel akotaka mini Maurice ekotaka eloko nyonso ekotaka mutuka mpe oyo namonaka ezomema makala ebelebele awo ezomata mpe nini oyo so de mouton donc eza bongo église me ntango bino biso nde bacentre omoni moto azoya ndenge batalaka nga na bakimisaka nga noël po tofete na bino okende église wana te petite na nga moso abia mama tokende église ta ndenge nalati ngabi tokende biso epai ya mwana nga aida aziza toki opase kuna naye koserappele fona kende église na koti kokota so na église ya bamapasa ye bayebisi bango abi wana ye nde première dame ya Belgique ye nde bakisi eza wana nini bapaster na nga bayedaki nga mingi nasambelaka nzambe mikonso mpo na bango babwakaki ngai te batalaki état dame te batalaki te soki ndenge nini wana bois de nuit ezalaka polele bayambi nga ndenge wana po ntango nakoti église lelo na janvier nakotaka église le 17 avant tokoma le 10 entre le 10 ou bien le 17 nakomango na bible na nga avant kaka tokoma nasali une semaine baye kobenga ngai na voisin na nga mosusu na centre ville azalaki na bois de nuit ya ba homosexuel ntango nakangi référence wana mosusu epa bakangaki wana nakei nafungoli bois de nuit place yango baza kobenga yango les scorpions ezalaki ya ba lesbienne na nga nafungoli wana ekomi référence ye na ngambo kuna le mystère atindi bato bokende obengela nga patron ya scorpion baye kobenga ngai abi ngai bazoopere nga aduki numéro na nga bapesi abi na ngai yaka lobi dimanche tokutana ngabi te lobi dimanche na okende église akamwe abi yo okende église yo eza musulman biso osamba ya vendredi mpo bango nyonso bayebaki ngabi te na changer nakomi chrétienne abi yaka noki ngabi te nakoya avant église te nakoya après abi te so okoperdre nayoki bongo nga nayebisi frère chocho ngabi tokende siko noki tokoma na epai ya monsieur Mohamed tokei na frère chocho bokito tokomi kuna mwana nga namonaka mundele wana azwi clé apesi ngai ya bois de nuit na ye makambo nazoyebisa bino bien aimé nalingaka kozwa bois de nuit wana alobaka na ngai napesa ye mbongo 2 millions de francs belges na bini naza na epai na ngai nasombaki alors atika na mbongo na ye nayingaka nabakisa kaka bois de nuit nakakoli ye na 1,600,000 aboyi 1,500,000 aboyi natiki mais ntango nayambi yesu ko mokonzi ko mobikisi tala satana ndenge areklamaka mpo boyebaka te réclamation eza nini na récupération mpo azongisa nga liso epai na ye atushe moto wana abenga ngai nakomi alobi zwa fungola ya bois de nuit yango oyo ngai na bino na mbongo mota toyokanaki te abi napesi yo pamba yo moko nde okopesa nga monta obanda kofuta yango na ANSS côté ya grand place abi na ngai yo moto okopesa nga monta okofutaka masanga biloko nyonso natikeli yo atikelanga biloko nyonso ngala bi pourquoi bi parce que na okota na opération bazo opérer nga motema ngape na babiloko ebele oyo mpe ekangamaki na bois de nuit na nga to démarrer na frère chocho nga na bi chocho abi nga na bi en tout cas photo sa invitation to bengisa bato na bois de nuit chocho abi mama oyo za makamba nzambe ya nzambe photo fungula ka lelo le to ko uta église tokei tokomi na église nakuti pasteur Jean Bosco na se
ngabi pasteur nzambe na bino asala kae wana déjà na seka une semaine ce qui 10 jours ngabi nzambe asala bi mama sa nini ngabi faut na témoigner ngabi pasteur nzambe apese nga bois de nuit na ngana somba ngona 2 millions na ko kakola kutu pasteur siko atali Saint-Esprit pese sagesse biso bandimi pe tozo pesa ba pasteur mi tout passe pasteur abina ngabi oyebi na église bandoki batondi soko témoignage no munene boya bois de nuit na yo bakoloka yo omona mutu ana botolo clé wana feza nzambe moto asala kibongo yo côté témoigner te bomba yango il y a des témoignages à garder ngabi pasteur na clé boy ndenge bakoyeba nzambe na bino asala ka biba koyeba kaka amateur bisili pasa naye biso na église ka ba côté tota la montre ngana chocho tokende esili kaka mutuka toke tokomi wana leki nanga musala ndinga bazo benga ila reine Aminata Jeanne Aminata landinga ya poya zaki na Hollywood City yepe soki bakangela ka soki nini ya na eko ide na yoki sango nzoka nde SMS se tamboli téléphone tamboli boya lelo boîte de nuit zo fungwa Jana edenga to sukoli boîte de nuit na au Javel eloko nyonso ezali eloko nisi tokoluka masanga mpe ezali na ebisi yo potoko makaka ba 23h babi référence eza transféré bato ti libanda yo kanga nazwi nazosala promesse na nzambe ngabi Seigneur ndenge opesi nga boîte de nuit awa kisi ekokota te na bandaka kotia miziki ya nzambe na ebandeli po soutenir o protéger boîte de nuit na opesa ngai babi mon peuple périt faute de connaissance l'ignorance tue donc nazaki ata na connaissance que nzambe akopesa mutu jamais boîte de nuit akopesa ngo te donc satan mutu azozongisa nga po azwaki nga déjà évangéliste na ye na évangélisaka bato balangwaka bamelaka bakende osaka baaccident babundaka na kati ya référence makili etangaka amelaka bien aimé na ye kofungola tobandi obeta banzembo ya frère Matu Samuel tobandi obeta banzembo wana mpo lokola nzembo yango ebongolaka nga tobandi obeta nayo na mituni tozwizwi ya bafrère boy ya baboy ya basaint Marie ya balor ntango ekomaka minuit 30 ile bato bakote ale tobandi sikoyo basuma bakobina wana ngai moko na oteka masanga nafungola ba boîte de nuit na mela masanga te se moto ayi po asombela ngai nakosi kaka nakomela champagne ezoka nde champoni nakomela boye ya lokuta kaka donc maçon ese maçon j'ai pris bapris ya masanga ya référence eotala elongi ya mutu soki namoni mutu azala mbongo ebele neti bachacho mbala kachoki nzambe apambola yo ye aza koya akangi référence aye na kamwa malete ya mbongo abina kosomba nyonso wana 5h du matin bato baso basombi na bango yo na malete ya mbongo bo valisette na mbongo na kati babeta nzembo ya référence tobina na mama mbongo nyonso bapesisa kokonte moto nyonso amela ali donc référence eza kotala yango elongi ya bato mpo na prix ezaki na prix fixe te mais mpo na nzambe namona eloko wana lokola bu sali te nasi nayambi yesu nafungwe deuxième référence tolobaka mpo ezaki lokola troisième efungwami kisi ekokota te bapaster bakei kobatize ngai nauti kuna kwa naza koyokaka ke soki bato babatize bana basalaka fete nauta kuna nalata bilamba pembe touti na la mer kuna na knok toye kokoma kaka bobato nyonso masanga pamba na kabili bango masanga bomela mpona oyo tozwa bateme tobandi na banzembo ya nzambe ale owana ekoti chaque dimanche ezalaki na karaoke ya banzembo ya nzambe na banzembo ya mokili me nzambe moto aganyaka kaka mpo lokola naza koyeba te bapaster mpe baza kobanga kolandelanga makasi ndenge tolandaka mpenza na komba babanda kobanga
babi soki tosali boba to perdre ye akobima akozongela makambo na ye moko mosusu kutu wera ye kobeta wana première fois bitumba esalema kuna bato baye kobunda na ngai paster bato babundi na bar na ngai fo ya kosambela paster Jean Bosco abi prière tosambela na mosika ekomaka biso moye tokende kokota na bar tosambeliza te na kotinda kaka prière ngai nabi bobondela kasa bikende prière ezolanda nzoka nde bango azobondela seigneur tokosala nini tosambwe toye na moto makasi ntango toza koganye baame ya boye église etondi boye ndenge nini tobanda so kokende ye abandaka kovanda na koteka masanga baprière wana esalaki nakoti jeune prière bato ya karaoke bazoya un dimanche nga mona bengani bango nga nalobi awa te lelo nakangi référence nakanga référence natika biloko nyonso na kati epuis prix oyo nga napesaka mokolo référence wana futaka ezalaki 5000 euros par semaine 5000 euros par semaine nakofuta bongo chaque semaine naopesa 2500 2500 2500 2500 esala kwa 10 000 euros par mois naza kofuta ndenge wana makambo yango nakomi obosana frère Chocho moto akoki kosignale nga kolakisa nga lisusu mais je crois que nazofuta 5000 na bacourant na biloko nyonso par semaine. Alors mes bien-aimés, ezalaki na mokolo référence ekangamaki. Mais avant toute chose, Nzambe alobaka asalaka likambo na ye te sans que a révélé bato. Nzambe a révélé nga na 1999. Naza koleka na côté ya Gare du Nord. Namoni ba témoin de Jéhovah ba okaba ba leaflet. Ba frayes. Po ya kolobaka fin du monde ekozala butu wana ya le 31. Poto koma 2000. Ba pesinga na ke kotanga. Tango na tangi bonga bi lelo ekozala fin du monde. Le quoi ekozala fin du monde nga na lingi na kende enfer te. Ngai fona ke elola. Na tindi leki na nga mwasi Marthe. Na ba travailler na zaki na 22 travailleurs na kati ya référence ngai bakende. Nga na zoya. Tango na tika na sima. Na lata. Na bina kolata lelo kuiranta. Bilamba nga na somba ki pona lata kuna na référence. Na lata bien coiffé. Chemise ezako ya soie. Donc na lata na bien en tout cas lelo les ans na likambo. Pourtant quand nazo comme na porte à lola, il faut pas sentir que la reine en religion qui tend azo kota. Ngabi frère Jésus lelo to okutana. Ngabi bien sapé bien coiffé. Toza kokutana lelo. Na vandi wana nazo calculer ka ndenge mokile kosuka nga nazo ke lola. Wana tiki bango ngabi lokwa ba ke référence bango nde bokene en faire. Poso komi na monde wana maweza kasute. Ole na salek na ngato tikala basali bakende kaka. Ngana isi bango bakende. Amen amen. Mais bien aimé. Na vandi ka bo pongi ibinga na canapé. Tango pongi ibinga na canapé et pas alek na ngazaki na 19e étage. Ngana za uvanda na province pongi ibinga. Na lali kaka bona na lali mwa muke bona mwana bimi na mboka moko eza kwa ma campagne molili ya bapoka ba 19h na 20h ba 18h 19h molili ya ndenge wana na moni mboka na moto ata moko te balabala kenda tout droit na bina landa balabala na omona ka mutu na zola na balabala na oki vwa moko benga na lola Elisabeth 3 fois. Ezo beta beza lokola kake. 3 fois ezo benganga na ndimi. Voine lobina nga fini l'année des chiens. Année ya kindumba, ya prostitution tina ba vitrine ti wapi, fini. Fini l'année des chats. Année ya bakisi, ya ba magie, fini. Fini l'année de souris, année escroquerie. Ndenge note que Sabina va makele babani abi fini. Donc na yebaki na noté fini on les anines. Donc babi na ngaka fini l'année de beau fini l'année na 1999. Na ye kolamuka na nga téléphone sonné.
ya okoya l'air nini bato batondi ti libanda baoti partout nga bien nazoya siko na talibo mokili yango ekufi te na kembango kota epa na tiaki mutuka na ngai mutuka eza kaka wana ezalaki na 9e étage na tali mutuka ezali nga gare du nord yango wana na rue du progrès na immeuble ya mailing singa bia donc mokili ekufi te na kiti mbango na bina zoya na leka na eka na pongi na yebiso yango pe likambo eleki te ndoto yango pe na bosananga na ngate me naza comprendre te le na komi kobondela nzambe na komi osambela bapase balekisi nga na baptême na ma ya baptême tout nde pasteur na biso pasteur Abraham Isilola mobali ya petite sœur na ngai mama Sarah amemaki nga na fête po aza kopambola mariage moko na ministère ya combat spirituel nga naza kolinga ministère wana te po baza ko babima molangi alingaka ba deuxième femme te lokola papa Olange cousin ya papa Wemba baza ko favoriser nazomona ko ba ko favoriser mama Rose Amazon nga naza kolinga te na bina okende kuna te ya lobite ya ka to kende wana eza Kinshasa awe ezali na poto otalaka mariage toki kuna mariage na taika ne mariage wana elekaki na ndenge bazo yamba mutu yoso amoninga na porte alléluia mama alléluia ale sikona na comparer ngona église na biso na mona ngomwa différent lobi na ngole ba ko présenter ba couple ba balaki na ministère kuna na Belgique nzamba pambola papa Amos na mama Mado papa Michel Bonyoma ba mama nyonso na ba kambaki ngana ba papa nyonso tokena passer Abraham tokomi to kokoma kaka na porte alléluia mama ba memelinga saki rati liboso ba vandisinga mate ba kote akuna okasa ba kote yanga ibimisinga maya miso ba révélation ba nini tozongi passer Abraham abina bana ko yakoluka kayo mikonyo na bongola yo obongwana kite nzambe asai na ndenge ne obongwana lelo ngana kukolandela te pondengo ozali wana kana ezali grave oza moto ya cas difficile il faut délivrance ngabi délivrance de nini nasi na yebi nzambe nasali nyonso il faut délivrance pole nazaki na église to continuer encore to continuer susu to continuer sur papa mbati ba 2003 nde na ekoloba na nga bi en tout cas na tangi na Bible na moni mwasi moko mobali moko fini a partir ya lelo na boui nga na kosala nzambe na ebite pourquoi nzambe abingi nga na kosalela ye wana ezali page mosusu na tourner alors nde babi na ngai il faut sikoyo délivrance nazongi na église na biso sikoyo nakomi ko délivrance komi koresone kala na matoi na nga nakie koluka délivrance na ministère chrétien du combat spirituel en tout cas na lukaki nzambe tango na luki nzambe tokosukisa kaka boye te me tokozalaka baémission ebele bokomona mpe naza na ba-DVD mosusu na kopesa bino kokena yango na lukaki nzambe na ndenge moko satan amoni ke toperdre ye ya solo biloko ekomi kobunga bazwi immeuble mpona bangulu lokola immeuble ezali na nkombo ya papa Wemba bazwi biloko nyonso bandako nazwaki nango nakomi operdre nyonso mituka nakomi operdre nga moto nayebaka ta nzela ya bametro te ya bisi te nakomi okota metro bisi bato bakotyola nga na Belgique kaka epai oyo bazobenganga première dame bakomi kotyola nga mama mokambi aleki bana na nga baza koya référence butu moi bakomona nga bo bazoleka na mutuka le mosusu mai esopaneli nga bo ovwa mama moto aomema ngai te aida abi te bato bakotaka social mpe ifo kota social nakomi ozanga meme mbongo nga moto nazotambola saki etondi mbongo me nandimaki nyonso parce que il y a aussi des sacrifices à faire mpona koservir nzambe mpona koservir ye tokokontinue yango moko mosusu. Mama Shagi Shaofa Elisabeth obete biso masolo ebele sauf to comme na mobile na ngai te en tout cas balandi j'espère que maintenant mutoza na stylo na ye opé tozolanda attentivement par rapport ya parcours babi parfois ils a maté ya
oyo ko biloko komeli bato nde ça en sorte que biso peto meka quoi évoluer peut changer mara mususu les informations mususu oyo peut-être oyeba quitter personnellement au vivre na fausseté moko boye mais grâce à l'expérience à bato mususu avant que yo pe beta yo to yo pe comme na niveau moko boye parce que grâce à la mutunyo sorti ça na mususu ça le moko boye se retrouver aux ongisima mais après na bato mususu quand dans même secteur au meko ça la marche arrière boye et simbité alors et ça grâce à masolo boye qu'on apprend ya koyeba kete fana ta ba limite na ngam pese loko boye fana tika eloko boye na tika eloko boye Lolo okomi pasteur. Objectif na yo en tant que pasteur ezani. En fait, remarque na yo spécialement entre les deux parce que au sali au fait ça va traverser. Traverser. Ce qu'on a quatre na katikati wana. Et là on a remarqué que tant on a zaki na le kumu wana élévation à lowengi ana zaki na pete. Kimi ezaki te. OK. Kimi ezaki te. Attendez, nazo beta bino makambo ebele awa référence ezaki chaque pot quoi bitumba ifeza grave batu bazoka ozo bate mutango okufa donc oza na pete pe ezaki te mais banana yamba yesu na komi na kimia pe nazalaki deuxième femme OK bible lobi toza mitu toza mikila te mwasi na mwasi abotami abimaki na mupanzi ya mobali moko ata ya muke un jour akomona kaka mupanzi naye na katika bonzambe wana na yeko za libala nzambe atika kina na parcourir makambo na olo bawa po nakoma na bala na balaka le 18 février 2006 bato apesenga mikolo melelo na uta ko fêter à 15 ans ya mariage mobile nanga kombo na apôtre Bongo Jean-Baptiste a mutabandundu aza muyanzi ye mutalongola nga soni apangusa nga mayamiso ba DVD bokenango bokomona na pesi bambote mingi na epe ba biso belé après parcours to saki na mbala nga ba témoignage na bimisaki 5 volumes l'origine mes origines est la source de mes malédictions mes fétiches l'alliance avec le monde, mes alliances avec le monde, ma conversion, comment j'ai eu mon mariage. 5 volumes. Totambola ki nango mingi. Nzamba komo laksa bato ke oyo a musainanga za musainanga. Nazaki servante. Et comment il attend papa a décidé, mba nangai ba consacrer ngai comme bishop ou bien ami pasteur. Ba consacrer nga na Belgique na 2013 na début ya 2013 na continuer bon na musala nzambe et puis nzambe aye kolobelanga après puisque ministère na biso comme nango Sion mobile nanga bandaka ngo na Cameroun centre spirituel Sion du Cameroun eza na Londres na Belgique na Canada na Luanda bafungoli mikolo yo na Kisangani pe na fungola toza na prophétesse na biso oyo pe tosaka ne musala kuna azawa na mamana na Kinshasa yango to bandi na Madagascar ezali pe na Canada alors nzamba comme olobelanga habité ngai lokola nazaki racheté na psaume 107 nazaki racheté na makila ya Yesu na mabenyo so yanga nzamba alimbisaki après ça nga ministère racheté de l'internel na sungaka ba veuve na sungaka ba orphelin na ba orpheline na Kisangani toza déjà na bango après to bandi na bango totalaka pe bawe baza ba dimini bazangi to pesaka wana pesa makamoko na bandaki yango banda na mokili po na za okaba mingi ba musicien belé baza oya lobi o aliaki pa na ngate alata ke loko na ngate azate ba musicien oya kalabo ya sika na yebani pia na bango mingi te na yebani pia na bango te mais boya kala en tout cas ezala ba o ya orchestre ni bango nyoso centre na bango ezaki na Belgique pa na ngawa na référence ce que komina no wana te ce que komina no poto te ce que komina no wana te ce que komina no poto te aujourd'hui pasteur Shagi Sharoufa
Ce qui le loto comme na niveau ya robeta masolo na yo, c'est parce que au tu quelque part. Ce qui le okomi ko essayer ya ko conscientiser peuple ya Nzambe, c'est parce que yem tapé sur ngolu wana osala osala lelo. Ce qui te mécanisme kozonga na sima, eloko esali en sorte que le loto comme robeta masolo o tozo beta. Pona le lopo comme pene ya créateur na yo ya Nzambe, et ça parce que okutana ki na bato. C'est parce que osala ki ba choix moko peut-être ezaki malamu te, mais eza à travers ya ba connaissance ya songolo to pakalande o se retrouver na banzela mosusu o peut-être sengela kité. Comment Shagi Sharufa akuta na Papa Wemba? Pona koma ndenge nazali ndenge otuninga Nzambe akutanisa bato pamba te. Nzambe soki aza na projet na ye akomona ke moto lokola auti de nulle part, il faut nakutanisa ye pe po lea tokutanaki ye pe autaki de nulle part, nga pe de tokutani na Satan asepelaki akanisi aza kodétruire. Ok, na Nzambe aza kosala ke aza koeleve. Nakutani na bato mingi pe à son âme, pe à son âme. Papa Wemba otokutanaki na etango azaki Jules ava kuma Papa Wemba, fondatrice ya Viva la Musica ezalaki nga, confondatrice te maintenant obi fondatrice. Pour ce que baza ebele parce que nga na yebi Nzambe naza su na tante ya okende kolobaka kuna po ça sert à rien. Ezala loko kotuna bazakari otuni Kofi Otuni Nyoka Longo peut-être. Alors et comment ki bongo po Nzambe alingaki na ba moment oyo ke kombo na nga un jour eyebana na ba congolais po na ndenge naza bo bato bele ba yebaka nga tata na zoleka inaperçu parce que nazalaka boyite ba yebinga na tango nazalaki wana, mais sikoso moto yika kombo izongi na kati azongi na kati oh mama Shagi Sharufa ba msu ye donc parcours wana o salema kizaki choix Nzambe ezaki choix na biso te na ko diaboliser yango te. Nzambe asaka likampamba te. Ndenge na salaki wana fondatrice ya Viva la Musica na saki makambo ebele le soki Antoine Kofi bazo yemba nazana au bien 90% na kati ya kosala ke akoma koyemba. Lelo babitumbe bene na bunda ba musicien oyo eza nango na litomba te, eza makambo moko elekaki posa na nga sikoyo ekomi ke vio tosalaki na bango ebele bazali wana oyo nasalisa ndenge na ndenge oyo mpe na mema na poto na kati na bango bo bisu batikala. Je crois que pauvre bipoli buto asomi nanga kimbundi moko mosusu po million ezaka millier moko ya reconnaissance te na lingana nga mpe ba reconnaître te. Problème nanga ezali ke bango ndenge toza kolanda na mokili tolanda na bonzambe po ekozala susi nanga ke bana nanga po baa bana nanga apart makambo basalaka na musuni baza bana nanga, me na makambo basalaka o nga mpe nasalaka na tika nde eloko nalingaka te po bavutema banini wana c'est pas bien. Alors c'est pas non plus que mutu nyonso nde akobongwa na ayeba Nzambe po akota lola po lola eozanga place marge eza monene. Yango wana basala mpe enfer. Alors mpo na nga mpe bana na nga penza bango bayebi na boye na nga bakombo ya bato polémique susi na nga ezalaka mabongo na nga na se bayeba Yesu Masiya biso na bango soki tokuta na lola tokosepela mpo Nzambe aboyaka na ye mutu te. Soki ngai oyo pécheresse monene na conteneur ya masumu lokolo koma ipembeni ekota na enfer asauve nga a plus fort raison bango. Ya on tona poto toyeba Shagi Sharufa akutanaki na Papa Wemba aneneni pena ba circonstances nini po boko sala moi parcours wana nyos wana na inga kuloba ngote po ezango na tina te
Oui, mais il y a un message. Parce que Azan imagine mais peut-être la vraie version, peut-être parce que si on a bandé na kuta ina papa bongo na nebo oya avarolzenga alatsanga bag. Mais si on a zonga lisusu kuna ke tokuta na bomutase akeya pe marakimia, ça sert à rien. Parce que tokuta na bref na 1973 nde to se parcours nyoso wana. Ba o bayebi ke na sala ebele. Donc na sala ebele c'est tout. Le makambo to zongela kasusu papa wemba na préféré otunanga mingi makambo bay nanga makambo Jésus bato belé bayebi. Oui, papa wemba sala ebele na vie nanga naza ko remercier nzambi konso parce que au travers banzembo na ye na ko vanda na ye nde na yebani mingi. Po ezalaki te copine o bakutani bake 32 ans eza mukete. Bosali binombalé à l'époque. Tosalaka. Bosali 32 ans. Alors eza ebele. Le msu na bino aba msu kutu wa combien de 32 ans? Non. Donc eza ke ebele. Yango wana na inga kozongela ngo mingi te. Eza na mukolo tokosala penza campagne munene boye ba côté à stade kuna bolobeli yango kwa bino bolingi koyoka kango mais ça sert à rien. Mama Saki Sharufa akomi mosala nzambe abali mobela nga abali nga naza gravement marié to lobela kango po mobela nga pesa mutu yes ko so dozo zongela ka o wana asepela mingi te. Je crois que le kolo zi date to bandaka et pas à partir banzembo pe batu balukaki ba nga mingi à partir pe banzembo batu baza oyembela nga à partir de mabanga baza ko bwaka rangai nde batu bayeba kinga mais tout eza ko s'englober kaka ke Seigneur Jésus-Christ muto permeta yango po bayebanga a permeta ki David ya utana bergerie avana na ndako Saul po ayeba ndenge baliaka na mesa po ayeba ndenge basala po un jour amatana royauté. Alors tout eza englobé bon. Maman Shagi Sharufa boyi kokota na profondeur na o etali makambu ya kala. Lelo Shagi Sharufa ba relation na yo eza par exemple nini na ba musicien mususu parce que tu au tout le monde tout à l'heure que ozaki na ba très bonne relation par rapport na Jimmy Piana. Tout ça ba relation bien mais le quoi tout ça sur côté mon côté ndé comme ça ma bien mais na moni jibe akomi ko poussa na muke soko tali atana ba makamne kaka parole de Dieu. Mais je crois que yango kaka nde moto ça toza ennemi te to swana te na bango relation ko bako to mona naka te to kuta naka pete na ba musicien yo soana peut-être na ba matanga to si to kutana na mbote na musika mikule uti ko lekawa et pas ya maître John tokutani na grand-père Bozi lokole salaki mikolo ebele babi ngai naza ko diaboliser bango ye aza ko lobisa nga te na tema ki nake ezaki dimanche passé nakende kopesa mbote pe kosenga pardon na o ba okanisa nga na osa musala nzambe makambo na koloba eza pona bolamu ya peuple de Dieu pe na bango pe baza bana nzambe. Alors bango bazo ango na angle mususu le na bakabi boyo ka musique ya mokilité po eza envoûté eza na ba envoûtement babiloko na bango ba mona ango mabe kena ko diaboliser bango ke ngana ko loba makam ndenge ezali oya ko sepela mukoto kute to pesi mboto ya ko sepela tenga na problème na ezali Yesu masi ande a sepela pour ça sert à rien naza hypocrite ya okumisa kama mabe oyo basalaka. Et pourtant, on a côté la bonne nouvelle. Il faut que nous ayons B. Banzela na ezama B botika bolanda Yesu. Yesu aboye na mutute. Ata na dernière minute. Moyibi na dernière minute na croix amati na lolo. A plus fort réseau yo mutuzana oza mutu ozo mona oza na makanisi. Bozo mona pe que vient na bisa kende ki boye. Ah, en tout cas nzeleza kamoko ya Nzambe tolanda.
ata kufa papa mbe fa ete ya ba musicien oyo. Comment? Ete ya bango ke tout est vanité. Moto alata lokola ya azaki te. Moto azaki na succès lokola ya azaki te po baza kofungo ya koyemba lokola ya azaki te. Mais na minute seconde moto bozaki na ye oyo bozo bundana akena mabele kote ate. Ke bongo ngande nani po moto mo akotikala te. Alors comme tango ba relation ngeza malamu na Nzambe. Shaggy Charoufa, aujourd'hui, bon, beaucoup t'en a raté, bon, presque pas. Car dernièrement, on a eu la grand-père Bouzi. Mais. Maître John. Maître John, ok. Mais ce qui, le Shaggy Charoufa, je crois qu'il y a un circuit où on a très bien. Est-ce que, nous avons une initiative qui est robité, nous avons l'effort au moins, à ta, ouais, rançon, nous avons un canne, nous avons un thème. Toko fiolo mide abongo la pe motema na kene pe ko memele pe bible nenga ba memela rangai. Pourquoi tout ce temps ata Nouveau Testament ya Gédéon que nous tika la musicien moroté pendant que yo oyebi circuit baza. Pona na ngiama ya bota mekata bonsambi wera frère Patrice Azali anaza bien mieux placé. Pona Kofi bible neza na ndako na tambula na ngweza na ndako na somba déjà. Na zonde occasion te. Motasala occasion to kutaneza ki Willy Moucheni. Mais ezaki soki na bengi ote Kofi abina utaki soki wapi lo bana mère to kuta na soki bon na ebi soki ezaki solo soki ne ponga mo na anto solo ne na téléphone te. Bible ne ezali. Soki pe na ebi ke jibe ezali ya Bible pe na uzame siko likamba eloko ya Nzambe ezaka nini? Ko forcer te. Zela tango ya Nzambe. Omoni ndenge na uti na Kinshasa pa na vandaka na Louvre na oyo kutanga malgré ça sika na sombi malgré ça sika na nga na yeko vanda lokola na moto oyo ndenge ozia kende ko vanda na désert sola na Nzambe sikoyo komi vraiment temps na ote ko isa même mwana nga moi singa bi komi temps ya biso kolanda bango e komi temps ya ko évangéliser ko linga dimi oya ko boya boy e komi temps ya kokuta na bango po tango na kende kuna et puis à mettre jeune à kutana ipe na ministre Jolino na pese mbote makelele jeune makelele tokutani ipe na ba frère de Mopatibi tokutani na bana ngalo sakala batiti les Valois ba Gabin mais tokutani na bango batunya so presque ya kala o ba yebinga tokutani na bango kuna ba sepeli na pokume sambisa komina nseleye mutu amainga na pese mutu kanaye tokei kuna a CPP na action ba veuve ne to sala awa nzamba pambola pasteur ya komina seza munene pe azo sala makasi azo sala bili tokutani ezaki esengo mingi pe prochaine fois na okutana sona mususu ta na gouvernement na okutana pe na bango na zape na bana pe kuna na okutana na bango mais bazilaka le temps dédié ezateka lokola nza Shaggy Charoufa na comme pasteur il faut na kende kaka pa Kofi so okay bongo puis kaka pete il faut d'abord kende o convaincre mutu ayeba po ya yebinga o convaincre ye po soki bongo ta komona kaka ke mera na loba kaloba kuto ata makaba visa na ngane nga premier visa na yake poto nga mutu na zwangu sukona satana kotia na matoi na yeti mera ngwazo sambwisa yo akoya ndenge nini tango Willy Moucheni asalaki démarche wana soki ezali ke tokuta na terrain moko vide ne tokuta na mais bango azo ba ke na kende pa kofinga moko na kendo sa nini kula na kota pona bimasu te ou bien na kota po ba caméra filmer nga ke bomoni ba pasteur rabino omone Satan azaka sima na biso il faut ba bonde ya mingi pona biso po réclamation et la kateti mokolo kokufa na JD saka nango kaka verset nini chapitre moko mais na verset 4 ou bien 9 je crois Moïse a kufi motazo so na nzambe apesa mibeko mais Satan aye azo accord na ye abina azo discuter koro pour akola ki na ndako Pharaon abosani ke Moïse asalaki nzambe abimisi bana Israël azu mibeko abosanaka. Donc, ndenge tozali ba alliance to salaka tozo briser mikolo nyonso. Mais ce que ça il faut pas.
na ba démarche mususu kaka satana mutu akubalola yango. Alors il faut koyeba ndenge no kokende. Bible yango ya Kofi o kutu na zana yango awa yango nde ezalaki ya ye. Nga mona bandi kosala ti na moni nyefuki nga bite. Ye fo na sombele ya sika ya kitoko. Ifo na sombele ya sika kitoko ya sika ngo eza kuna. E okomela kai. Kala mingi te okomela. Donc cible principale ba jour na moni za Kofi Olomide. Eza ye papa na nga Antoine, eza ye cible penza puisque ce qui a bon moyen que ça c'est ngoming. Pour nini kaka yiba mise ba se belé. Ba mise ba se belé nzamba alingi. Nzamba alingi redi to sola kamisa to kutanaka. Na isa pe redi kana na zo babo ngabi redi amisi yo. Nzamba alingi yo. Baze mono yembaka isaka mingi na ba message ensemble. To sola. Yazana bi. Jibe moto abenda na kabenda to kutana te. Ah. Ezana mukolo to kukutana. Mais si on comprend bien, maman, pasteur Shagi Sharoufa a bangaka ko affronter batona bango moko de peur que akota abimate. Jamais na ko banga bangote parce que o ezaka tenanga leki o ezana mukina makasi. Ngana banga ka bangote. Na zela kandeta tanango na ko sa te ke Kofi azobeta concert na ke kota na concert ngo pona évangéliser. Ezana mukolo. Moko msupi okusana na ngai emission bien en tout cas maman Lobaka. Omani ngale na kanga référence na tiki ba masanga biloko so na kati. Mais a peine za na papa moko papa Marcel. To sambela kana yi a. Abana oteka ba masanga bateka kateka ka gene. Ateki ba masanga teki ba cigarette teki biloko onso. Moi sine mutazaka diaconesse na biso Nathalie ngabi na kusani. Na bana mutoya aya kaso église to bien Saint-Esprit biyo oza kutu koteka koleka ye. Oza kosala kutu bakisi pona koteka. Mais ba pasteur na ata mukomote ba bengana kayo ozoke no lambela bango bazo yamba pendant 3 ans. Tika ye. Na loba eloko te na kanga monoko na tiki ye. Mukona te aka awa. Na te si Romains 7. Na bando kita na verset 14 nazo kita. Ngana bi na livre ya Romains lobi na biso malamu na lingi na sala. Nazo koka ko sala ngote. Mais mabe o na boy nde nazo sala. Mais na kati na nga nazo yoka loi moko. O eza ko conduire ngai. Loi moko. O eza lokola télécommande zo télécommander nga. Eza ko dépenser même entendement nga. Loi wana eza loi ya péché. Na te yango. Loi wana, loi ya péché. Tango nazo te yango, ye avandi nya azoyo kanga, na moni kaka Bible yango ya Kofi yango ese nyefuki bonga abite na komemele ya kitoko. Ah on a kasai ba komai komba Kofi na moni Jésus. Te ba okoko makomba Kofi na Bible te ba komande komba Jésus. Ye akozala kaka soki andimi. Po lola pe eza pona batu nyonso te. Bato msupe basi ba signal ngine enfer. Ndenge Bible lobi na biso na 1 Corinthiens 15. À partir du verset 39, il y a des corps célestes et des corps terrestres. Moto soka za ne corps terrestre ato teyi okolonga ete. Mais moto soka za corps terrestre okoloba mingi te. Ponga balobaka mingi te. Batikela nga Bible yango moko ezo sala musa. Donc Bible yango bakoma Kofi te. Ye moko soki azwi nde na kati akomia. Merci Seigneur de la part de pasteur nanga ponga na pasteur na bango. Bango na babanda ko servir na église oyo. Wa ba Kofi JB Wera Redia Misi wa ba diaconesse pe na kati Bozi anga ba diaconesse mama Chala. Na mbili ya be. OK. Ah nde bakoyokana. Ngaka nde pasteur na bango ata bolobi to kiti to mati. Na kesi nde sko na kesi. Na kesi to pesa Josa. Nyoka longo po ya zaka série. Po so pesa Kofi esili. To koyokangisa ne bakangi kamera. Oh c'est. Yango. Alobi loi moko o eleki entendement nanga.
nde moto eza osala kati nanga tango ka papa na yoki bongo na monika kilte sil na vandi wana ye mama na ingina solo na nga bi wina lota kiyonga pe na oluko na solo na yo abite mama eza bongo te na okende ko bwaka masanga apatelo na koteka susu bambiloko wana te na kanisa ki blague na meme na ba image ya tokititi na ndako epai na ye na strenaki muke ko yamba batu mususu tokiti epai na ye mbala moko abandi obimisa masanga abimisi ba masanga wana abimisi to batumbi yango banda wana ti lelo ateka kasute omoni oyo esalamaka epananga epana esami na ndenge mususu po bayeba vrai prophète ou bien prophétesse po bayeba pe vrai mosali ya Nzambe parole na ife eza na nguya kobongola moto eza te kaka ozwi okoki kosimba neni bakisi ya kabali juive obwaki mouchoir moto akpei olongoki kazaka moto akpei mais moto azokpe azolamuka kaka na mikumba na ye parole donc eloko makasi eza parole nde bongola moto oteya likambo oyo kotushe motema motu mpo moto abongwana délivrance yango wana oteyi moto azwi libala délivrance yango wana nga moko nazalaki deuxième femme bato bono na teya bazwa mabala ebele parce que il y a la parole pour parole na eza pe na nguya il faut eza na crainte ya Nzambe ozobanga Nzambe kotambola te ole tantôt plutôt bongo Nzambe akosala crainte ya Nzambe eza na baprincipe oyo Nzambe alingi moto azala asalela ye bato ebele bakosutuka. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous vous disons un grand merci spécialement à Imark qui est derrière la caméra, un grand merci à Crépuscule Lokwa, un grand merci à Anel Kabafossette et surtout un grand merci à celui que j'appelle la colonne vertébrale, Yemoko Adoyoué. Un grand merci à Sims Essele. Et sans oublier à tous ceux qui nous suivent, qui nous sont fidèles. Là, je vois Bruno Tonene, je vois Roger Likombe depuis Genève, je vois Christelle Luzolo, Biebina depuis Toulouse, et je vois William Luzolo depuis Toulouse. Et vous autres qui continuez à être fidèles à Congo Mokili Télévision, nous vous disons un grand merci. Shukrani. Plusieurs projets de développement sont à l'actif du député national élu de la ville de Bukavu, Didier Okito Lutundula, pour cette année 2020. Proche de ses électeurs, le vice-ministre de l'économie nationale a porté sa contribution dans plusieurs domaines de la vie. Dans le domaine de la santé, alors que le monde fait face à la pandémie à Covid-19, Didier Okito, à travers la fondation DOL, a procédé à la distribution de 15 000 cache-nez aux habitants de la ville de Bukavu pour leur permettre de se protéger contre le coronavirus. Il a également organisé plusieurs séances de sensibilisation contre cette pandémie. Des outils aratoires ont été distribués aux habitants dans le 56 avenue et des séances d'évacuation des déchets ont été organisées dans différents marchés de Bukavu. Dans le domaine social, la Fondation Didier Okito a apporté son assistance aux victimes de plusieurs cas d'incendie enregistrés dans la ville de Bukavu. Ces de Nyamugo et de Founou n'ont pas été oubliés. Au chapitre des infrastructures, le pont Wesha reliant la commune de Bagira à celle de Kadutu a été construit. À cela s'ajoute le pont Rukumbuka reliant Igoki à Nyamiera, le pont reliant l'avenue Tchaï et l'avenue Igoki, ainsi que les ponts reliant les camps bien-aimés à Essence Major Vangou. L'escalier de l'avenue de l'hôpital général a été également construit. Didier Okito a également apporté sa contribution dans la lutte contre l'insécurité à Bukavu avec l'installation de projecteurs solaires dans plusieurs coins de Mohungu et de Nyamugo, quartier théâtre de l'insécurité, pour permettre à la population d'avoir accès à l'eau potable. Le vice-ministre de l'économie nationale et patron de la fondation Okito a également construit des bornes fontaines à Kalingira, dans la commune de Bagira. La belle femme ne peut donner que ce qu'elle a. Didier Okito a apporté une fois de plus sa pierre dans le développement de la province du Sud Kivu.